Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Taniala Omukoko. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. Un bon tonton. Yo muto leli sakabasi. Yo muto omonara ke ko sakana na mwasi eza na ngwe lokote na bimina petito yo na chezemi na bwakisi ye akende na ye. Yebake makala moto eza likola mutu na yo. Ndeko mwasi jeune fille yakozwa lisolo ya ndeko na yo mwasi apesi biso yako yoka. To yeba mibali nini otozo bimana bango. Mibali nyonso te babotela bango bana. Mibali nyonso te il faut ka kobotele mwana. Tozo yokana yoka lisolo oye kopeso pasi na mawa. Parce que moi là, je souffre, je mal au cœur. Pour les solo, et puis c'est la passi. Et zo pianga passi. Na ina partager na bino. Jeune fille à talanga, lobi miss de miss na talaka yo makasi, naza abonné na yo, na landaka yo. Donc maman, so que edenga ete za passi, naza muta ba camarade te na ebite li solo na betela nani. Naza maman ya mwana moko ya 2 ans. Ndeto so ano boy miss de miss. Na zemi mususu ya 7 mois. Mais makamobala zo salanga. Maman na ebité. Na olela. À chaque fois so na vanti na olela nanga kaka banda na bandaki. Lisolo na ezandingini. Un bon tonton yakoyoka. Naza suki à travers lisolo ogotika infidélité. Ogotika kolelisa mite mabana basi. Pe sa position. Na lingana kina garçon moko na tonton moko awawa. Tonton wananga na ye alingenga na yaki na 17 ans. Tokomi ko vivre na longola ka zemi. Tango na longola ka zemi na tonton wana tanto banda kozala ayibisa nga ke aza divorcé parce que azaki pe divorcé, azaki papa ya bana 4. Tokomi ko vivre na ye ki chéri parce que nga ndo vivre pas na biso, naza orphelin de mère et de père, ndo vivre pas noko na biso, na vanda pas noko na biso. Na mwasi na bana na ye. Miss tokomi ko vivre na zuième ya liboso, tonton na binanga to longola, na longoli zemi. Zemi ami baleka ndenge zalaka abinanga to longola nga bitenga na olongola zemi te. Déjà na sina bandida ya kolonga ba zemi belé eza bien te pona ngai pona santé na ngai ko za malamu te. Miss na ko bomba zemi kaka ndenge zalaka na kati ndako na biso noko na biso na mwasi ba comprendre ke na zemi ba ekoloba ke il faut ba ke kotika ngai epa ya kolo zemi mobali na ngai to vana garçon tonton na ngai to zala na Miss na lakisi bango place baki kotika ngai kuna. Tangu na komi kuna na komi kovanda. Na yaki kokutana na leki ya mobali na nga vanda na leki na mwasi. Leki na nga mwasi yemtala sokola mibali na nga ba culotte ba caleçon banini. Miss na komé komona ke lokwa nga mona za sur place nga mo ifona sala la mobali na nga misala na bana s'occuper na mobali na nga mais leki na ngai leki ya mobali na nga akoma ekobundisa ngai genre que abana ko linga te azobimisa ngo kwa ke na yebi musala te azolinga nga na sala te do yelo kwa bana de ko sala musala ya na na tike ka nango e bana ko simba penza te mais lokwa na za moto oyo na loba mingi te na za moto na koka koloba te na vanda ko mo tamsu na bisi mobali abina tika kaka. Miss zemi bandi kokola ka ndenge zalaka aza chéri na nga balinga ite lokuti to komi ko vanda to vanda e ko sala ke na lina koma presque pembenya ko bota mobala lobi atinda ngai na Kisangani na kende na leki na ya mwasi to kende na Kisangani po bandeko na ye famille na ye pe eza na Kisangani na za na Kisangani pona ke botela kuna banoko na nga babi non obala yete eloko te mwana msoko ke na Kisangani musika te parce que na Kisangani kuna biso toza na famille te soki problème eli mwana toza na mutu o to kotinda te le temps biso to longwa Kinshasa noko baboya ki noko na nga teleme ya ki mobala lobi problème te chéri lokola eza boye yo ozonga pana bino kasi ndenge noko lobi ozonga kuna po mwasi na ye landela opo na kobota okoyi kozonga na ndako kuna nga na banotinda mobali na nga tina zonga tina bota mobali na nga tinda mbongo asala makam nyonso en tout cas kota na sunga ngai mais miss de miss ko sala que mobali na nga ayoko kende na Kisangani 6 mois denga kendaki wana azongi na epe tango azongi akomi kovanda pa petit frère ne moboy awa wakaka à la place awa wakaka eza makambo euti na Kinshasa tango avandi azana immeuble moboy quelque part azovanda. Miss de Miss avant na leki na ya mobali ba immeuble ya leki na egwa akomi ko vanda kuna akomi ko vanda Miss de Miss mobala zola ne na boti pe makamnyo so bien muko mususu boye na kenai pa mobali na ngaka ndeza laka na ken na zola na mobali bala moko na moni téléphone na mobali na nga esoni tango esoni na ebisi mobali na nga
téléphone na yo esonné mutazo benga na mobala sololi esini moko mususu kaka nezalaka après ko botala nga na koma pe ko vanda sukuna mingi na koma ozakuna na moni téléphone ya mobile na moni mobile nanga na ba bilamba moko boya bana basi na ndako na tuli mobile bilamba oyo eza enani oyo eza nango ya mutute mezaki bilamba mo ya bana basi eza ya mutute bon bilamba ya mutute mobile ya kozwa bilamba na eko bimisango libanda miss de miss moko musu na moni na téléphone nanga ba eko benga nga fi moko tuninga yo komona yo na Tanya ya biwi comme on a Tanya bia yo ne mobile mwasi ya tonton junior to pesa ka kombo bongo tonton junior ya biwi nga mwasa tonton junior abandi ko loba bongo sa kwa ba menace quoi donc na yo comprendre que zaki mwasi ya tonton junior miss de miss e ko sala que mwasi ngo abandi ko sala ngai ba demande na ba TikTok na ba Facebook na eko bloquer ye na comprendre que ça na eko bloquer na yeze mobile na pokwa na tuni mobile bionga na yebiete ka ne mibale bazala anuye ni mwasi wana na tika nanga miss de miss esila nango eko sala que miss ndenge kama mango ezalaka na eko zonga pa na biso parce que mobile balinga iti na eko zonga pa na biso na mwana na ngai mais miss de miss ta on na eko zonga wana mobile en tout cas na ba position na yebiete mwana na biso il y a 2 ans à comment ko vanda pa ya mama ya mobali nanga mama ya chérie nanga tango azo vanda kuna mwana belaki tango mwana beli e o sake mobala benga comme bala sokipa ne pe nanga tindela nga bomba mbongo makame belebele alobi ke mwana beli na esi mobali nga pe nazoka bien te mais yela nga ye na kenena hôpital na kenena mwana na hôpital ba traitement o bana ko landa pa mama bokilo e bana ko simba te et puis ba yo sali ba traitement mususu ba pesi ba kisi mususu mwana zomila miss de miss esili wana te mobala bengi senga ito kuta na to kuta ito va into zo solola to va into solola na mobali ya ito solola kaka après natala kalboe na téléphone na mobali mwana azo simba téléphone na mobali mwana biso ya 2 ans na tango azo simba na mona ba vidéo mo boye mobali azo sala azo somba ba bilamba ba veste ba bilamba belebele mbala moko na kacha vidéo wana mwana na bango ya 2 ans atuna ki papa na yalobi papa olingo bal tu vas te marier tu veux te marier. Papa lobi oui. Moi na 2 ans. Alors mobala moi si quoi yoki ata na video yoki oh makami atuni mobali. Mobala sa kwa wangani esi na. Miss de miss na zongi na ndaku na vandi na moni na vandi na lali lobi nango mobali na tongo nango bandi ko benga ngai samedi azoni ko benga nga na ba téléphone. Abengi ngai moko azwinga moto sololi esi nango na ba après-midi boye na bandi obenga mbai na ozo mbai te na moke na bengi trop na ozo ete nga na mesana te ko chaka ba crédit na benga ka toujours na WhatsApp na o cha crédit na bengi boye na juillet te na juillet te na vanda na mona kaka ndeko mobali na nga wana ndeko je leki ya mobali na nga na mwasa bengi ngai allo ma chérie ça va oh oui ça va oh ça nyabi ate na oka penzo to bien te na lali nanga miss ndé na oswa no bona na zema 7 mois ya mobali ya bana mapasa 7 mois mama na olela ndé na oswa no bona olela ndé na za bona olela na souffrir parce que bon et ko sala que ndé ko mobali nanga benga bi ozo sa ni habiter na zoka bien te na za ko s'allonger na vai nanga abi so na yebi so likama est-ce que obomba nga abi oui na obomba yo tata na obomba yo tata tanti na obomba alobi okay obi ke yaya azoki ko bala akubala lelo azoki ne ko bala bomba nga azoki ko bala abi ya solo na bi oui azoki ne ko bala bomba nga koloba te alobi okay problème te moi c'est alobi na bani ko benga mbai na ozo mobilité miss lobi na ona bani obengela na juillet na téléphone alobi na nganga alobi ne bonyo za bien oh bien miss na tunye o te ko bala eleki malamu mobala vani quelques minutes apa bi oui eleki malamu alobi bongo na sali yo nini na tan nyonso to vani na yo na boti no bana naza mapasa zeme mapasa mibale na boti no mwana moko to longola pe déjà bazemi tango to bana ko discuter no bana ko lobalanga ke na ko bala ote so to sai mo discussion ya bolingo o mona lo balanga na ko bala ote na ko bala ote mais na zuizemi na to zo vanda o baina nga o s'occuper na nga makamnyoso mais siko na minute o ke ko bala o salinga boye pona nini na salio nini pona mériter boye naza moto na koka ko lobate na loba mite naza na nga orpheline de mère et de père na yebi ma bête na vana no bien
est-ce que okukai kokende ko bala kaka ezaki obligé oni naza na bali te ezaka prédote na bali te na prédoté kaka na bali na ngai te ezaka prédote kaka il expecté kaka na bali miss de miss et salinga passe naza na camarade na moto obetela te naza awa na vana pa noko nanga na naza na zemi mobali akomisinga na niveau akomisinga na ebité mama na sala nini na likam obeta lisona la famille de miss voilà